na liloba nyonso na Nzambe likanisi nyonso oyo elimbami le remerciement dans nos cœurs na banzembo nyonso tozoyembama ezali kokende pa na Nzambe. ainsi que cela doit être. Eza boye nde esengeli ezala. A fait de grandes choses. Nzambe asali makambo minene. Et je me joins à ce que notre bien-aimé frère Teraï na zongeli maloba na ndeko na biso Teraï alobi pas seulement nous réunir, ezali kaka po kosangana te, nous nous réunissons pour une raison. kasi tozosangana mpo na tina Dieu fasse en sorte que ce qui n'est pas encore manifeste ete Nzambe asala se manifeste. lisusu oyo nani emonisami kati na biso te Ne emonisama. sera pas tel que nous sommes. Tokotikala kaka boye ndenge toza Vous vous te. souvenez de l'histoire que frère Branham racontait de temps en temps bokanisi lisolo ndeko Branham aza kobeta concernant la vieille femme noire na qui disait, kotalisa na mwasi oyo ya moyindo je ne suis pas oyo azaki encore koloba ce que je devrais être. naza nano oyo ngai esengeli nazala te, Plus non plus ce que kasi j'étais. nazali oyo nazalaka te. Et c'est ainsi. Eza boye Nous ne sommes pas encore ce que nous devrions être. eza toza nano ndenge esengeli tozala Et te, ainsi, nous avons une grande espérance. kasi tozala na libiki Et munene. ce soir, nayebanzi ete lelo na pokwa nalingi koyeba nzembo je suis sûr que les bien-aimés frères et sœurs Rousse nasukisami ete et tous les anciens bandeko na ngai balingami ndeko na biso russe na bandeko na biso mosusu nous sommes toujours vainqueurs. tozali kaka balongi. Vous pouvez vous détendre. Nous avons tellement entendu parler Bokoki kozala na du esengo fait d'être détendu. toyokaki koloba ke na lolenge te tomitika mpenza na kimia na liboso na Nzambe Épuisante, après toutes ces puissantes paroles de Dieu. na nsima na maloba nyonso to ya motuya na Nzambe esengeli tozala malamu liboso na Nzambe Ce cœur avec nous. nde toyemba loyembo oyo elongo na ngai. Nous sommes toujours vainqueurs. Tozali kaka balongi C'est ce que l'on entend toujours. nde yango toyokaka ntango iso Quand les égarés reviennent à la maison, ntango babungi bazozongela na kati na lingomba na c'est Yesu. beau d'être un enfant de Dieu. Ezali kitoko kozala mwana na Nzambe, C'est beau d'être pur et sans péché. ezali malamu kozala peto kozanga Il lisumu, est beau que tout soit bien. ezali malamu nyonso ezala Dans le kitoko sang précieux de Jésus. na makila na mutuye ya nkolo na biso Yesu Kristo iyo. Nous avons tant entendu parler du changement dans le monde terrestre. Toyoki ntango iso koyoka na mbongwana na makambo ya mokili oyo. Le changement, oui, aura lieu Solo et a lieu dans le spirituel. ba mbongwana pe kozala pe na molimo Il est venu contrairement à ce que les hommes attendaient. na mais dans le mokili spirituel, eye na bokeseni na oyo tozaki kozela. j'ai remarqué Namoni dans les psaumes que le frère Terrain a lu, na psaume oyo ndeko Tere atangi exprimé. makanisi mibale elimbwami D'une part, na la ndenge libususu pensée se taire devant les hommes. likanisi La ya deuxième pensée, komibomba koloba te liboso na bato parler à Dieu. te ya mibale koloba na Nzambe. Nous l'avons tous vu. nayebi te soki nde toyokaka, Il voulait que sa bouche, kasi sa alingaki langue monoko na ye lolemo na ye se taire, ezala na bopeto qu'il puisse se taire tant que ekanga il dit. eloba te ntango esengeli eloba te. Il sera là presque jusqu'à la fin. akozala wana ti suka. Il dit se taire devant les hommes. alobi kokanga monoko liboso na bato koloba na Nzambe. Le seul qui peut changer kaka ye les moko choses, c'est nde Dieu. akoki kobongola makambo ezali bobele Celui qui Nzambe peut changer les circonstances. oyo akoki kobongola lolenge ya La kozala situation fondamentalement. likambo ndenge yango Et ezali. si nous lui parlons, soki tolobeli si ye, nous lui disons tout, soki toyebise alors nyonso, nous gagnons davantage de confiance en lui. boye tokozala na Il confiance epai na ye, cette confiance. ye mpe akozala mpe na confiance epai na biso. Aujourd'hui, j'ai écouté Lelo, les informations. nayokaki na lombango basango Et dans kasi la na ye partie na religieuse, retard. on a donné une citation de Luther. Il dit, Balobi na sango balobi likambo ya Luther l'Église, oyo alobaki ecclesia nous disons non, l'assemblée, oyo tozobenga lisanga une assemblée
lisanga est né ebotami par la parole. na liloba. Et je me suis dit en moi-même, Na milobeli nga tous moko les hommes de Dieu, bato nyonso na nzambe que Dieu a fondamentalement tout fait bayebi ke selon sa parole. Nzambe asali manso kolanisa liloba na ye. Sa parole n'est pas le produit de ce que les hommes Liloba na ye ezali mbuma ya bato oyo balingi koloba mis te, cette parole en pratique. kasi Nzambe alobi liloba na ye asalela yango na misala. À vendredi Tobanzi mokolo ya vendredi mosanto oyo elikaki ntina mokolo ya en Pasika. principe, il y avait une parole de Dieu pour tout. Na kotalela liloba na Nzambe ezalaki mpona makambo manso, Pour son ministère, Pour na pour sa lutomo na ye. souffrance, pour sa mort, mpona liwa na ye, pour sa résurrection, mpona liseko na ye. tout, il y avait une parole. Nyonso eza bobeni na liloba. Et en lui, Kati et na à travers yango, lui, la parole de Dieu, c'est toujours liloba na accompli. Nzambe ekokisama kaka. Il y a une parole. Ezali na liloba. Elle n'est pas seulement porteuse de la parole, Ezali momemi ya liloba te, à travers elle, na nzela na la yango parole de Dieu s'accomplit. liloba na Nzambe ezokokisama. Et si nous pouvons prendre au sérieux ce que Dieu dit, Awa tozo na bonkonde o Nzambe azokoloba. et si nous agissions dans la foi, alors nous pourrions être sans souci. Soki tosalela ngo na kondima boye tokozala na basusi Nous te. faisons trop de soucis parce que nous croyons peu. Toza na basusi ebele po te tozondima te. Soki tondimi koleka tozala posa moke ya komitungisa. Dieu le sait, Nzambe je ayebi, ne sais pas exactement. ngai nayebi yango mpenza te. Nous prenons Tozozwa parole liloba que na le Seigneur liloba na a nkolo donné oyo à apesi Moïse, oyo na le Moshe peuple d'Israël de le sortir. ntango libote na Nzambe ezokobima na Ejipito. Et dans cette parole, Na liloba wana un agneau mwana na devait mpate être volé, esengeli et la baboma ye parole du Seigneur. ezalaki liloba na Nzambe. Le sang Makila devait être appliqué sur esengeli le poteau, les batia yango na poteaux. bapoto na balenton C'était la parole du Seigneur. ezalaki liloba na nkolo. L'agneau devait être mangé. Mwana mpate esengeli aliama ezalaki liloba na Nzambe. Ceux qui mangeaient Bato oyo baza devaient kolia déjà être entièrement vêtus, esengeli bazala deja balati bilamba balati sapato basimi mpe lingende na non maboko. pas assis confortablement avec des pantoufles aux pieds. Non, et ainsi de ezali suite, te ke mais bafandi ils savaient tous. bafandi kaka boye na bapantufe na makolo, Le départ kasi peut avoir lieu. bayebaki malamu ete na ngonga nyonso tu kolongwa na mboka wana esengeli esalamu. Ezalaki nde liloba na Nzambe elobaki Parole de Dieu. ntango iso liloba na Nzambe. Quand Dieu a fait quelque chose, Sango il a Nzambe donné asali la eloko parole à son songolo peuple. apesi liloba na libota na ye. Et il s'y conforme, Pe- il s'y conformait. epe azali kokokana na liloba na ye Et ce qu'il avait promis, oyo ye il alakaki l'exécutait azalaki kosalela yango en pratique. mpe azali kosalela Les yango. premiers-nés des animaux Baoyo ya yambo ya banyama étaient tués en Égypte jusqu'au babomaka premier-né bango Pharaon. na Ejipito na nsima liloba. Mais les premiers-nés Kasi baoyo ya yambo d'Israël ya bana Israele étaient en sécurité sous bango bazali na sécurité na se ya makila. le Seigneur Ezali bongo déclaré kolo alobaka que le sang de l'agneau makila coulerait mwana na pate afin que les premiers-nés ekosopana po te bana ya yambo ya Israele touchés basimbama te par l'ange na destructeur. angelo ya mobomi oyo Et ekoleka. c'est ce qui s'est passé. Yango nde elekanaki. Ça aussi, Wana on pe l'a entendu dans une prédication de Frère Branham. toyokaki yango na mateya ndeko Branham. Dans toute l'Égypte, dans chaque maison, Na dans Ejipito chaque nyonso table, na il y avait mesa nyonso partout de la détresse, mawa ezalaki de la liwa souffrance et des minyokoli cris na avec des bakoganga larmes. Mais na là, bapinzoli il y kokita avait des hommes kasi epai à qui bato la parole de Dieu oyo avait été oyo adressée, liloba na Nzambe qui elobamaka l'avait mise en mpe pratique. basalelaka yango. Pas de souffrance. Kuna minyokolo ezalaki te, kuna konganga ezalaki te, kuna liwa ezalaki te, bomo ezalaki mpo na ntina na makila. Amen. Kolo alobi Je verrai le sang, ntango na komona makila passerai nakoleka likolo na yango. selon Exode 12, Kolanse Exode 12 verset 13. molongo ya zomi na Et je misato crois na que ndimi l'Église du Nouveau
Testament, sous le sang de l'agneau. ezali na se na makila mwana mpate. Si l'ange destructeur avec toute sa fureur bobomi ata ye na kanda na ye le sang, soki amoni makila il doit passer son chemin. esengeli aleka. Je crois que nous tenons tous sous le sang de la nandimi ete biso banso mpe toza na se ya makila ya boyokani. C'était mercredi. ezali mokolo ya misato. Et j'ai lui donné un sermon à un enterrement. napesaki maloba na bokundi ya mutu. Il y en a un que je n'ai pas lu. nalobaki mutu moko boye azali natangaki ye te. J'ai remarqué pour la première fois que Job savait nayebaki mbala yambo ete Yob ayebaki ete tokozongela na lolenge na biso ya bomwana. Oui, le fait que frère Branham l'ait dit, ndeko Branham alobi yango pe alobi que tous étaient jeunes, baso bazalaki bilenge ce qu'il avait vu na oyo amonaki bo pe bayokaki qu'il n'y aura pas de vieillard dans le ciel. Que cela me soit montré directement. Kasi wana etelisa biso que je l'ai remarqué. polele ke na mokolo mercredi na moni yango mbala liboso na Job 33 na Job 33 verset 23. Mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur, kasi soki amoni mpo na ye monje leo molobeli pour rendre témoignage mpo na kopepesa litatoli ya boyenge beni na ye, et que Dieu ait pitié de lui, ete nzambe ayokele mawa, délivre-le, akoloba na angelo longole minyololo wana descende pas dans la akita na lifelo te na trouver une expiation. Na zui bolongoli masumu. Verset 25. Sa chair nzoto na ye ekozwa nzoto ya bolenge de sorte qu'il soit ramené au jour na lolenge te adolescent. Azongisami na lolenge ya bolenge. Il prie Dieu. Et celui-ci l'accueille. Agenge abelili pa na nzambe, nzambe pa yambi na ngolu na ye. Sa face au milieu des cris de joie. Po na kozwa elongene na kati na koganga na esengo. Verset 27. Molonga tukumi bale na misato na sambo. Et confesse. J'avais péché. Nasumukaki. J'avais violé la justice. Na bebisaki mobeko ya nzambe. Je n'ai pas été puni. Kasi bapesa ngai tumbu te. Nzambe asikoli elimu na ngai po te ekita te na lifelo. S'épanouit à la vue de la lumière. Motema na ngai sepelaki na komona pole. Liloba nini ya kitoko na boyokani oyo ya kala. Nous l'avons dit et répété. Tolobi yango pe tozongeli yango lisolo ya lobiko ezobandela na liloba oyo nzambe alobi. Na ebandeli nzambe alobi boye cela commence. Ndenge yango ebandaki. La première chose qu'il a dit, liloba ya yambo ya alobaki, que la lumière soit. Alobaki ete pole ezala. Et ici dans Job 33, na Job 33, nous avons entendu parler du médiateur. Toyoki koloba na molobeli. De la vie, bolongeli masumu. Kobandela bomwana na mokanene bandeli. Il est dit que l'homme elobami ke moto abondeli nzambe, nzambe yambiye na ngolu. Grâce. Ngolu. Et il l'accueille. Yambiye na ngolu. Est miséricordieux. Zambe azamoto na mawe pona biso alobi na Moshe. Fais grâce à celui à qui j'ai fait grâce. Na kusala ngolu na oyo na kusalela ngolu. Na mlonga zomi na libwa. Il nous a accueillis. Tango ya yambi biso. Oui, quand on a pu dire j'ai trouvé tango tolobeli ye tozwi bolongoli na masumu. Oui, l'homme que Dieu a racheté. Moto nzambe asikoli. Venir à lui. Na Kristo mpona kozongela pa na ye akukutana na ngolu. Azomona elongi na nzambe. Il peut contempler la face de Dieu. Akoki komona elongi na nzambe. Pe azwi esengo. Il est dit ici que Dieu
lui rend sa justice. Nzambe elobami ete Nzambe azopesa boyenge beni na ye. Mais il y a eu un moment où l'homme était juste devant Dieu. Ezalaki na ngonga moko moto azalaki sembo liboso na Nzambe azotambola malamu liboso na Nzambe. Kasi uta na elanga na Edeni Communion avec l'homme au commencement. azalaki na bomoko na moto na ebandeli. Il était juste. Azalaki Il avait sembo. la vie éternelle. Azalaki na bomoi na seko. Rien ne le séparait de Dieu. Eloko mo ezokabole na Nzambe. Cette justice Boyenge beni wana a été rendue aux hommes epesameli na bato par la foi. na nzela ne kulusu Sans verser. na makila oyo esopamaki na amen. Ainsi que nous avons été justifiés Nde boye tosembomelamaki foi na kondima na kati na Yesu Kristo mokonzi na Et biso. si nous prenons au sérieux les paroles de Frère Branham, Soki tozwi na mutuya maloba ndeko Branham alors il dit alobi que cela signifie, wana nini elingi loba nini oui, et que cela signifie que wana elingi koloba ete si l'homme n'avait jamais été elingi koloba ete moto atikale kosumuka te esika moko te. Dieu signifie que l'homme ne s'est jamais kosembola mapenzi na Nzambe elingi koloba moto atikale kobuka esika moko te mabe. bien sûr que sur la terre, Boyebi ta ona il est mokili possible qu'on paye une facture 2 fois. eza pasi mpona kofuta facture mbala mibale. D'autres, oui, sur la légèreté d'autres, et parfois ils demandent encore de payer la même facture. Na légèreté ya bato balingi kosenga lisusu bafuta facture mbala mibale. Il ne peut pas le faire. Mais Nzambe akokusala yango te. Facture na biso efutami na kuikulusu na calvaire. Lisumu na biso efutami nini nango lisengeli nafuta lisusu intervenir en ma faveur. oyo ekokoya mpo na ngai. Ici dans Job 33 verset 23. Na Job 33 verset 23 trouve pour lui un ange soki intercesseur. azwi mpo na ye angelo molobeli Oui, il est le plus glorieux parmi les 10, oyo ya motuya koleka les dizaines de milliers. na ebele na bato. Notre intercesseur Ye molobeli na biso intervenu pour l'homme aye mpo na mutu auprès de lui-même est intervenu pour l'homme. ye moko alobi mpo na mutu mpo te ye moko amisali mutu mpe bameki ye na makambo manso wana nde oui, yo cela a eu lieu wana esalami et que cela a de la valeur. wana mpe eza na mutuya liboso na Nzambe nde kuna alobi pouvait en être autrement. Tu dois pardonner aux hommes. ekoki kozala ndenge mosusu te esengeli kolimbisa mutu baza na impuissant baza na lobiko te dépouiller de tout. J'interviens pour eux. na koya mpo na sunga bango tala bolongoli masumu baza basomi basikulami o ngolo nini wana nde esango ya sango malamu soki tondimi yango na kondima haleluya. Beaucoup ne peuvent en effet pas comprendre la divinité, bakoki kososola bonzambe te en être ainsi. kasi soki elingi kozala bongo kolo Il n'aurait pu ressentir akokaki aucun koyokaka na mutu moko te un homme 100%. Il devait manger, aye mutu mpenza 100% azalaki kolemba il est rendu semblable amikomisi ndenge moko na bato na makambo manso kasi asanga lisumu amen. Nous avons ici toute la vérité de la rédemption. Tozali bosolo ya lisikoli awa amisali mutu na kutikala kaka Nzambe na lola azali kola tata amitalisi na mukili na kati ya mwana. Alléluia. Soki bolingi kososola kasi tosengeli banso kondima ici qu'une révélation awa esengeli bobele komimonisa mepesemela yo komimonisa na Nzambe bomonisami na Nzambe na Nzambe na bumutu na nzoto na bumutu
une révélation du Seigneur Dieu sur la terre. Pe bofungami na nkolo ao na mokili. La séparation qui s'est produite. Ezalaki bokabwani salamaki. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu Nzambe na nzambe na nga pole nini utiki ngai. Eza lokuta te, ezali solo. L'épée lui a été transpercée. Mopanga le côté. Ekata ye na panzi na ye. Paul poursuit dans 2 Corinthiens chapitre 5. Paul akobi na 2 Corinthiens en disant nakoloba Dieu était en Christ. Zambe azalaki kati na Kristo. Boyebi likomi elobi nzambe na ngai pole nini utiki ngai. À juste titre, oui, attendez. Bozela. Dieu n'était plus du tout en Christ. Nzambe azalaki susu na Kristo te, soki atikaka ye. Les deux passages bibliques sont vrais. Les passages ya Biblia eza solo. À un moment donné, l'autre moko na mwangonga moko pe lobami bongo. Nzambe atika biso kokabwana na Nzambe ezalaki esalamaki. Notre faute, notre péché, mabe na biso, masumu na biso, ye azwi esika na biso. Nzambe azwi yango, haleluya, asali boyokani na biso elongo. Totangi yango na psaume, lola na mabele ekoyambana. J'aimerais pouvoir l'ouvrir maintenant du premier coup. Oh, comme vous connaissez si bien la Bible, que la justice et la paix s'embrasseront. Où est-ce que c'est la kimia ekoyambana na boyenge beno yambana na kimia totangi yango. Ça aurait pu être une blague de ma part. Elenge kozala ma blague. Nous ne sommes pas kasi mauvais que ça, non. Toza awa pona bongo te. Tondimi liloba nyonso to na likomi. Ce que nous avons lu. Oye na uti ototi kotanga. Eza mi nyonso mibale. Molobeli ba monaka ye. Molobeli na biso. Bolongoli. Salami wana. Alobi. Yokela bango mawa. Kangola bango. Afin qu'il ne descende pas dans la faute. Pote pas quitte te na lifelo. Dans la suite, j'ai trouvé sima alobi na moni bolongoli na masumu pona ye. Lukumu ezo na Nzambe na biso. De wana esengeli ezala. Na yebete mosikoli na ngai aza na bomoi. Mais voyez comment Dieu le lui a révélé. Omoni ndenge Nzambe afumi fongoli pa na ye. Poussé par l'esprit, il a ndenge nini asukumami na Mulimu Santu atalisi bosolo nyonso to ya lisikoli. Il peut ensuite dire, oui, dans le psaume 33, il prie Dieu, psaume 33, il accueille, abondeli Nzambe oyo ayambie na ngolu. Venir à Dieu dans la prière et dans la foi. Sokolingo kozongela Nzambe na kondima, na kubondela, bondele pa na Nzambe pe ayambiye na ngolu na ye. Oyo akufi po na nkolo akozala na esengo akubikisama. Nzambe pe akoyamba ye. Kasi esengeli kobelela kombo na nkolo na kati ya lusambo na biso. Ekomami te abondeli Nzambe ayambi ye na esi. Asale na ngolu. Nzambe apesi ye nzela te amona elongi na ye. Amen. Wana apuse ba esengo. Nzambe apesi na moto boyenge beni na ye. Excusez-moi. Bolimbisa ngai. Nalingi kombo malamu boyenge beni. Oyo moto azalaki nango liboso ete akweya. Ezalaki sembo liboso na Nzambe. Nyonso wana ezongisama na moto na Golgota. Azongisi na moto boyenge beni na ye na Golgota. Diana balobien Timothée chapitre 2 verset 5. Bozozali bobele na Nzambe moko molobeli moko koyeba moto babengi Jésus. Ezali nkumu Jésus te kasi Jésus Christ te mais moto Jésus wana alobi lokola molobeli lokola mopesi kimia azape Nzambe azape nkolo alaze maso ebele kasi awa eza kitoko pona kotalela passage nyonso ya Biblia ndenge nini ezolimbolama na ndenge na yango.
dans l'écriture. Amen. Boye. Verset 26, Amen. Psaume 33. Verset Psaume 33. Abondeli Nzambe, Nzambe ayambi ye na ngolu pe atelisie elongi na ye. Et lui rend sa justice. Pe apesi ye boyenge be. Bondima yango na poko na lelo. Nzambe azomona biso lokola bato na basumuka te. Batikali kolonga lisusu na Nzambe te. Baza deja bato ya Nzambe oyo ayeba nda bambula na bambula. Boye bana na asali biso bana ya Nzambe mibali pe basi. Iyo mokolo ekoya. L'heure viendra, ngonge koya. Le moment viendra, ngonge koya. La parole aussi deviendra réelle. Maloba oyo kokoma solo. Nous contemplerons sa face. Tokomona elongi na ye. Des cris de joie. Na ye konganga na esengo. Pas dans l'oppression. Na kotia pression te, na mawate. Oh, te. Au moment où l'être véritable na ngonga oyo de l'homme, moto ya bumutu ya sol. Bumutu ya mutu na kati elimo. Au moment où cette nature véritable viendra, tango lolengo ya solo ya bumutu ekoya elimo na biso ekozala tanzoto na mawa susi nyonso wana ekoleka tokotala elongi na nkolo. Matthieu 27:33 azoyemba liboso na bato azotatola masumu ete na buki mobeko kasi s'épanouit à la vue de la lumière. Kasi akosepela na mbomo ya pole. C'est cela si profondément. Wana ezana mutuya. Que Dieu, oui, que nous sachions. Toyeba. Dieu pense véritablement ce qu'il a dit. Nzambe azo banza solo ya lobi. Ce que nous venons de lire. Oyo toti kotanga. Plus simplement à venir. Eza ya koyate. Comme c'était le cas à l'époque de Job. Ezaki lokola na leko ya Yobo. Oui, que nous ne croyons pas que c'est seulement de l'avenir comme c'était le cas à l'époque de Job. Tozoku yeba te lokola ezaki mikolo ezokuya comme ezaki na tango na Yobo. Wana ese leka. Wana ese kokisami. Eloko ese salami. Molobeli biso amoni bolongoli na masumu na biso. Ye moko kati na ebele na bakoto na bato. De sa justice. Ka azui bato pona bo yenge beni na ye. Soki debiso to salaki. Et nous aurions tous été trouvés menteurs. Meto moneni bato na lukuta. Kasi ye oya poto ya peto ye mu yenge beni. Il pouvait rendre des témoignages. Akoko pesa litatuli pona bato. Il pouvait dire. Akoko koloba. Que comme tous sont morts en Adam, comme banso bakufi na kati na Adamu epe bazongi na bomoi bango nyonso bakwei na Adam pe na Adamu ndenge moko pe bango nyonso tu bazongisi bango na lisekoli. Haleluya. Lobiko na ngolu na ngolu nyonso wana epese emele biso. Amen. Tikate nkolo azongisila biso yango na munene abotisa biso matondo mpona Nzambe mpona oyo Nzambe asali mpona milimo na biso. Na koleka na wana naza lisusu bolingo wana ete bolingo ya Nzambe et les uns envers les autres. Ezala pe pona biso pe na baninga mususu. Que cet amour divin ete bolingo yango ya Nzambe oyo emonisama pona biso na Golgotha emonisama pe lelo lisusu envers Dieu na epa na Nzambe les uns envers les autres. Epe na baninga mususu dans nos cœurs. Na mitema na biso. Nous ne voulons pas parler tolingi koloba te de l'amour de Dieu ce soir. Pona bolingo na Nzambe lelo mais boyebi ezali mukonzi ya munene pona makomi manso. Nzambe aza bolingo. Il est miséricordieux. Azali oya mawa ya bosawa. Il fait grâce. Aosala ngolu. Il n'est pas grâce. Kasi aza ngolu te. Il n'est pas miséricordieux. Aza miséricordieux te. Il n'est
pas miséricorde, kasi il est miséricordieux. azali ya mawa te me azali mutu na mawa. Il est amour. Aza bolingo. Dieu est amour. Nzambe aza bolingo C'est par esprit. na molimo pe na makila. Biso banso tozali bao ya ye. Et amour dans son essence. Bolingo na lolenge na ye. Toza na liloba na Nzambe. Bolingo na Nzambe singile sopa na mitema na biso. Selon Romains 5, 8. Selon Romains 5, 8. Il peut y avoir et il n'y aura pas d'autre amour. Bolingo msese kozala te. Dont il est écrit de bolingo ekomami dans Jean chapitre 3 verset 16. Dans Jean chapitre 3 verset 16. Que Nzambe alinga mukili. Bolingo na Nzambe ekomonisami na ekulusu na boyokani na bolimbisi na ngolu ya lobiko. Amen. Et nous pouvons nous dire les uns les autres. Toki komi lobela biso na biso. Dès que l'ange destructeur voit le sang, tango angelo mo bebisi tango kumona makila esengeli aleka. Oui, chez Job aussi, il a pu frapper. Abetaki. Il a tout gâché. Abebisi manso. Eh bien, que j'ai la peine à le croire. Bien que nazana pasi bona ndimango. On bien le mot dévastation. Ce que tu as dit kombo na penza boko bebisa. Mais expérimenté dans la réalité. Et to biki yango na bosolo. On pourrait presque croire. Lorsqu'il est écrit que la terre était dévastée. Tango balobete mabele zangaki le forme. Était passé. To ndimaki ke motu na mabe alekanaki. Les gens croient. Batebele bazoni mabon. À ce sujet, moi je ne fais que remonter aussi loin que la parole de Dieu remonte. Ngai nazo zongela ndenge liloba na Nzambe ezo lakisa. Une chose est sûre. Kasi likambo ya ta mungu nazo leke sika songolo. Comme une tempête ainsi de suite. Azo leka lokola mopepe mabe. Quand Dieu passe quelque part. Kasi sa ki Nzambe pe aleke sika songolo. Alléluia. Salut. Bon azo pesa lobiko. Dans cette maison, selon Luc 19 verset 9. Selon Luc 19 verset 9. Chose de si doux. Eloko ya mutuya ya kimia ya likolo. Il est associé, il est attaché et kangami. Qui sont spirituellement vigilants. Batoyo bazana molimo, bazana angele. La différence. Bakumona bokeseni. Ce n'est pas. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous décrivons. Oh ya mutuya ezao tozolo belate me oh yang eloko yango wana. Ce dont il s'agit. Dieu est, son amour se manifeste. Et pas Nzambe azali, bolingo na ezali. Sa parole, son esprit, son molimo na ye, makila na ye, nyonso to ute pa na Nzambe. De boye, tozana lulenga na koyebete, tango ye azo koya. Notre Seigneur dit, je suis Kolo alobi, afin que vous viviez, nazali, vous ayez pote bobika, pote boza na esengo mobimba. Que Dieu puisse nous accorder une telle adoration. Apesa biso bozongisa minyo manso wana tobungisaki. La parole. Pote liloba na Nzambe. Et la chose en question concorde. Na o wana ya eloko wana ya mutu ekokana. Véritablement légitimé. Ekoka peza no lenge Nzambe asengi yango. Et que l'on puisse dire à la fin, toko koloba na suka nete na ibandeli na boye tous reconnaîtront banso bakososola que bino boza ba yekoli na ngai. Vous vous aimez soki bolingani les uns les autres. Bino na bino. Colossiens Jean 13 verset 37. Non pas d'avoir toujours raison. Ezate que tozaka na raison. Mieux que les autres. Nde koyeba koleka baninga. Être enveloppé dans. Est-ce que tozinga na bolingo ya Nzambe. Ye notre intercesseur. Ye mulobele na biso. Alobi. J'ai trouvé na moni. Bolongole na masumu. Rendez à l'homme. Zongisela moto boyenge beni. J'ai payé le prix. Na futi talo nango. J'ai donné mon sang. Na pesi makila na ngai. J'ai donné ma vie. Na pesi bomoi na ngai. Je suis le premier-né. Nazali oya yambo botami.
katikati na bandeko na ngai banso esengeli bamonisama bolungu na masumu eza wana bazongisa bango na oyo ezalaki na ebandeli. Nous passerons alors l'éternité avec Dieu le Seigneur. Amen. Soki bongo te tokoleka eternité na nkolo te. Amen. Amen. Levons-nous. Totelema pona kobondela. Père Céleste, Tata wa likolo, nous sommes encore ensemble aussi pour cette heure de grâce. Tozali elongo na ngonga oyo ya ngolu Seigneur, pona lilobo na oyo ya mutuya. tu as fait connaître Toyebi te yo talisi ta gloire à ton kembo na yo na bato na yo. et même un Job. Ata Job akakobika na makambo oyo ezalaki ya mutuya pona ye, kasi molimo na yo ezalaki na ye nkolo. Lukumu na kombo no ya mutuya. Tozongiselo matondo nzambe na biso pona maloba na yo, pona musala na yo. Toyebi ce que tu as dit, oyo lobi oyo kokisi yango na ngonga na yo moko kokisi yango pona lukumu pe kembo ezongisa mepa na yo. Haleluya. Na kombo na Yesu Kristo yamba masanzo linda lukumu na kombo na Yesu Kristo tosengi yo. Amen.